Belé bana Nzambe ko landa émission na bino boso na bonzambe o nemela kabino boyebi ba révélation à bien et longo na le oin de l'Éternel na niwana le prophète Moïse Kakuji oto ya mingi mingi pona ko pesa bino lumière na kamutali vie chrétienne lolenge ida ko tambla awa na sena moyi nanga wa bino makusa excellence na dali wana pona ko talisa ba question na bino ba kosa na bino et pas ba invité na biso na émission na bino na bosolo na bonzambe émission tolobaka et yambaka basali na nzambe et yambaka bayembi na nkolo donc yambaka batu nyoso bazali koluka ko mema lumière ya solo na kati ya peuple de Dieu zalaka makasi na ba question o to retourna yo pona o pesa ba lumière ya bien en tout cas tozali awa na musana nzambe bonjour homme de Dieu bonjour papa bonjour bandeko balandi bonjour batu nyonso voilà qui Yesu masi na Bible azali koloba que apesi biso apesi bana nzambe pouvoir ya kotambola likolo ba serpent likolo ya biloko mabe likolo ya badémon mpe bokomela mpe bapoison ekosala bino eloko moko te mais prophète Moïse Kakuji lelo kokamwa bakomona bapasi te bakokufa na kati ya poison mpe bapoisonnement ekoti makasi mingi na kati ya serte ya basali na nzambe nayebi te eloko wana d'abord kitoko mabe wana euti wapi oyo pasteur otie nineno poison ezali mpona intérêt nini mpe kompona batiki poison mpe yo okufi atikaki kaka epai ya basali na nzambe te atikaki epai mutu nyonso oyo akondima soki ondimeli jésus christ comme seigneur et sauveur mbala moko okomi na pouvoir wana sikoyo oyo ekomama ke bokomela poison ekosalela bino eloko te eza poison oyo nayebi na ngai te naza na mutu azali lokola boye ngai représentant nazalaka mpe na oyo alandi nga na nsima aza na haine contre nga asaleli nga poison oyo nayebi te nameli nakokufa te soki mission na nga nano ekomi na suka te mais soki mission na ngai ekomi na suka nzambe akoki kopermettre ndenge apermetraki Juda omone elingi koloba teke Yesu azalaki na nguya te mais nzambe apermetaki Juda ateka ye po mission ya Yesu esala nini ekokisama soki poison ekoti na église eza nango likambo kobetela ya kolobaloba te ce sont les choses oyo c'est normal et ya pona nini église ekomi na bitumba koleka meme ba société oyo tomonaka libanda na église basali mingi bazoya kosalela nzambe te mais bazoya koluka nde ba gloire na bambongo na bango na église c'est pourquoi ozomona ke poison eyaka ntango bato baza na koyokana te ntango bato bazowelela eloko moko boye nga namona pasteur moko na église moko na mboka awa babundi ye na oyo alandi ye na nsima baweli nini ser moko ya pembe ya kitoko oyo ayaka na église telema azalaka na mwa mbongo na ye nde oyo sikoyo visi alingi ye pasteur titulaire mpe alingi ye baswani babundi Yesu alobaki boye nzete na nzete tokoyeba yango na mbuma na yango soko moi na église moko ke poison etamboli seke baza bato bazali kobanga nanu nzambe te pona nga papa moko ozola andanga mama moko église oyo déjà ba rumeur to makambo ba poison eye wana ezali église ya koprier te pona nini baza na bunzambe te parce que mutu aza na bunzambe jamais akoki kotiela moninga poison po moninga akufa namonaki osimbaki point moko boya makambo ya molimo oyo oloba ke église bozomona ndako ya nzambe tozosambela na bunzoto me makambo nyonso ezalaka na molimo soki ekomi ya bunzoto ekomi lisusu bien te eske oyebi ke bao babandaka na makambo ya bunzoto basi bakoti baprison mingi osoyebi yango tolanda yango oui tomona bapaster ebele lelo sikoyo yo lokola mosakoli na liso ya mosakoli toloba nini
ba pasteur ba ko kufa na ba poison c'est ba basala nzambe te non baza basale ya nzambe nasi na répondre bandeko bokipe yete boyebi ba journaliste baza bato ya ba polémique tala basali na nzambo bakufaka na poison na bao bakufaka na poison te nyonso baza basali ya nani ya nzambe bible ezoloba boye mutu akolongola mukolo ata moko te na mikolo ya mutu soki nzambe apermettre te sokomoni mosali ya nzambe batieli poison akufi seke nzambe paza nsima ya makambo wana nzambe apermettre pona mosali ya nzambe azwa poison nga moko ngai oyo nasi nazwi poison 7 fois yake batie na meli na santiri yango ndenge miso ya pasteur Kakudi nanu ekatani te moye mpe nakufa eza te na losambo na baconseil ya baminganga naza toujours là nazo continuer koprêcher bato alors lingi koloba te ke oyo akufi na poison aza na nzambe te aza na nzambe siko verset wana tokotiango wapi oyo elobaki ke bokomela bapoison ekosala bino eloko moko te c'est ke eza nango slogan non parfois bato ebele bayebaka te poison eza kaka oyo batieli yo poison oyo toyebi poison te bapoison eza na bandenge ebele poison ya maloba poison ya basemansi moko bo nanu olala te na ndoto oloti olie biloko wana eza mpe basemansi eza mpe bapoison bakoki mpe kopesa yango yo mpe détruire yo donc elingi koloba yesu abandaki koloba eloko nyonso okolia oyo ekodétruire yo oyo ebomaka ekosalela yo eloko te donc kaka poison te donc nyonso oyo balesi yo oyebi te nzambe aza wana mpona kobundela yo mpona kobatela ke okoya na likama te mais tobosana te ke nzambe asalaka makambo ndenge ye moko alingi. Voilà tozali awa na prophète Moïse Kakuchi bandeko tolobi ke botinda ba SMS na bino na ba numéro ozali affiché wana mituna na bino tokoyando na bino basana nzambe bakoleka na awa chaque fois pona koyando na bino na ba préoccupation na bino émission na bino ngoyo bosolo na bonzambe oyo bosengaki pona bozwa révélation bozwa éclaircissement na makambo ozali koleka na kati ya monde spirituel l'homme de Dieu. Est-ce que les lopes de Kolbapé qui est Moussa dans Zambie peut envoûter Tala pasteur Penza Boye azana église na ye ana nguya na onction mais envoûter est-ce que c'est possible papa omoni Moussa na Nzambe à part kombo wana bengi Moussa na Nzambe aza mutu nalobaka ngo mingi bande konanga Moussa Nzambe aza mutu pe vrai mutu en moko bandimi bakoma kata lokola ba ange mais Moussa na Nzambe mutu 100%. Omoni Moussa na Nzambe bakoki kwa mvute ye soki abateli bondimi na ye te. Pourquoi mina lobika za mutu akoyi kola mukana kanda bakoyi ko betisa ye libaku tout le temps oyo azobeta libaku monde ya ténèbres et profitaka. Est-ce que ozoba que Jésus balinga Satan ngai kwa mvute ye na moment nini tango asilisi jeune Satan ya lobike sokoza mwana Nzambe zwa libanga oyo bongo lango lipa lia wana ezalaki amvutuma ke Yesu ata ala alobake non ngai oyo bon na bongo lango pona andima nde bongo zomona basala Nzambe ya ba azuna mutu pasteur Choko pasteur zomona ya avimba zwa tolo zwa paquet menani pasteur ezali ba amvutuma nde oyo esasalaka ke pasteur omoni atiki makambo ki pasteur akomi coach ya bal akoti na makambo ya bal mazana pasteur monde ya molili ekoki kwa mvute mutu po elongola mutu na vision oyo aza nango emema mutu na makambo oyo ya libanda oui c'est que amvutuma na basala Nzambe c'est normal. Quoi qu'il peut pasteur poison nino yo mbasu Jésus peut pasteur. Oui, abeli pe mbasu baza ebeli. Pe akufi na ngope. Bande ko balandi. Na sina sambeli bato mbasu ebele pasteur tala likolo. Babwakeli mbasu ezuye. Donc pasteur au moins na mboka na biso awa
toza na système moko boya komona ke pasteur akoyi kosumuka te te wana eza bien te mona pasteur aza mutu akoki mpe kosala mabe mpe azongeli mpe nzambe soko olingi kondima na yo ekola kozwaka pasteur na bino lokola nzambe te monaka ye mpe kaza mutu akoki mpe kosilika kobeta libaku kosasa ala n'importe quoi. C'est pourquoi ozomona ke tokendaka na ba église pona ba pasteur te tokendaka pona lukumu anani ya nzambe parce que nzambe mutu abengi biso soki ezalaki pona ba pasteur po ebele ya ba divorce eleki na mboka oyo mbele na ba église ekauka siko pourquoi ozomona ke ba église okende bien parce que basai na nzambe tokendaka église pona bango te mais tozo respecter bango po baza batata na biso ya molimo bango nde bazolakisa biso nzela ya bondimi mais soki basi balakisi yo nzela ya bondimi yo kobanda kolandaka bango nsima te kangama kaka na nzela oyo basi balakisi yo wana yango nde ekomemela yo lobiko olobi eloko moko awa na simbi olobi ke bana na nzambe bamonaka basali na nzambe kaka lokola baange te mpo bazali bato mais na moni quelque part na Bible eza koloba ke okotala mosala na nzambe lokola un saint homme de Dieu. Oui. N'habite la place wana yo ozo sondeni. Omoni verset ya Bible batu totanga kango mais to comprena kango te. Oyebi moment Yesu amati na croix. Tango aza na croix alingi akufa phénomène moko boye se pasaki. Butu ekoti vale ezalaki na temple esali nini ekabwani Yesu ayebisi bayekoli alobi nakei nakotika bino pamba te nakotinda molimo mosantu ye akoya koenseigner bino koma bokoyeba makambo ya nzambe omoni verset wana eloba boye topesa basai na nzambe honneur topesa bango respect po tokomona nzambe na nzela na bango mais totika nzambe te po na musala nzambe asumuki c'est là où nga mimi naza ko insister mingi toki kotika nzambe te parce que musala nzambe alingi non mais tokopesa bango honneur toko respecter bango parce que na kanai na bango ne tomona nzambe alors soki bango pe bazate omoni pe Congo ezokende bien te pona nini parce que bakamataka basai na nzambe batie bango na sima ba oyo bazopusa na mingi baza ko corrompre bango moyen babimisa pe vérité pona mboka ezate pona nini bazongisi basai na nzambe na sima ba oyo bazopusa na mingi bazokende bapese jipi ya sika bapesi ye mbongo ebele moyen abimisa vérité pona mboka ekende liboso ezate abimisi makambo ya lokuta c'est pourquoi ozomona ke mboka eza na se ya kokangama alors pona koloba ke basai na nzambe tonore bango topesa bango ba respect bebele kobengana musali ya nzambe te yamba ye pambola ye po yo pe ozala beni mais soki abetisami libaku ou asumuki kotika nzambe te pona ye parce que aza mutu est-ce que mon ipé a pe na doit okende so pasteur ne asumuki akepe akutana na pasteur na ye ayebise ke no pasteur bon la motema osumuki tala omoni honneur topesa ba pasteur nga na kota na ndako moko na villa na biso awa moma na komi mobali mokolo ndako ayambinga tomati na ye na balcon likolo nayoki posa komela mai nayebisi mama mwasi ya mokolo ndako ke ayede nga na mai namoni mama aye na verre moko boye apesi nga mai omoni ba verre asika oyo soki mutu nano meleli yango mai te tango tiango boye na munoko epesaka mwa odeur mo boye ya sika nazwi verre wana na meli mai nayoka papa mokolo ndako azoyebisa asi na aya alobi Marie lelo nde osepeli kobimisa verre oyo Marie pe arépondre ali papa verre oyo topesa yango mosali na nzambe na motema na ngai nayoki shock mpona nini okomona mama akoyamba musala nzambe na honneur makasi koleka mobali na aye ya ndako Bible elobi
avant ya yo kobongisa libanda banda na nini na ndako parler za koloba boy mondi miazana droit soka moni pasteur azokende bien te akoya koluka papa na aye na bureau papa na moni boy na moni boy papa soka muto ko comprendre mais tozana badadi ebele na ville ao tika kende kaka banda kaka papa omoni pantalon zaki nango mokolo wana papa makambo sanaki okomona soki amodiri yo te akobenga na yo moko pona na makambo de soki akomodiri yo te akobenga na yo siko tala siko ya yo wana nini akosala. Vraiment bandeko tozali awa na kati ya temple ya assemblée de la restauration et na nazo profiter pe na koyebisa bana nzambe lelo mercredi ndenge bozolanda boye tozana mama na croisade de prière oyo ezobanda kaka sikoyo wakala mingi te donc kwa ozolanda sokaka esili yaka na direction ya Shaba na avenue Landu numéro 78 prophète Kakudimina wana vraiment yaka penza weza moi avango avango OK c'est bon tozana le prophète Moïse Kuji vraiment binomoko ba kolanda pe ba ko juger et le belia mosala na Nzambe ce que monique ba point o ye aza kolobana na eza bongote émission ngoyo yaka to yamba yo o lobakeno makapasteur ya lobby eza bongote peso ko pena ba makamsu ya koloba pona bana na Nzambe bazala édifier benga na ba numéro wana to koyamba yo pe to tiro pe sika oloba alors tona kata temple la restauration et multiplication oui comme makaipa ya prophète Moïse Kakuji na veni Landu 78 na commune ya Bumbu croisement Shaba Landu donc so komika wana tuni mutu nyoto ayebi ata bébé ayebi prophète Moïse Kakuji l'homme de Dieu olobi eloko moko awa que eza na ba pasteur mingi o bazali envoûté okomona pona ko remarquer yango atiki mosala Nzambe akomne ko soutenir ba makambu ya mokili. Est-ce que eloko wana pasteur vraiment esema beso ki mbongo eleki mwa mingi nzaba apeso mwa bozu mingi donc ko soutenir ata mwa ba jeune o ba ko sala mwa masano ya bitumba wana pe mabete na banza ke bazolanda biso ndenge bomoni prophète Kakodiboy nasala ka pe sport nasala ka kakachu yo ebi kakachu ezalaka mais kakachu na ngawa ezalaka ya kobata ola batu bayeba kango te musali na Nzambe mbongo na yenda nwezo uta wapi source ya mbongo ya musali na Nzambe euti na bana ya Nzambe oyo bazoya kopesa po Nzambe asala nini apambola bango jamais musali na Nzambe akozwa mbongo akei nango na makambu ya match akei nango na catch na catch wana ateki bango nyonso Nzambe te kukozoyo pe akende kosimba matiti ya koko na bango na mboka epesi ye makasi ya kobunda pasteur oye na mbongo ya bana ya Nzambe okotisi yango na catch wana olobike ozo soutenir source ya mbongo wana ozopesa euti na etumbelo ya Nzambe soki pe ekei na makambo malamu te moyen église ezala béni ezali te mais soki pasteur aza na baaffaire na ye privé oyo asalaka ye moko amoni ke akoki kozwa mbongo na ye asoutenir c'est bien papa tango musali na Nzambe azwa mbongo akende kotika ngo na match tala meme na communauté na aye moko ba église ya passe ezate ba instrument ezalaka kuna te même batonga kutu bien te mais a préféré komisa mbongo atika ngo na kati mais après ko soutenir bande ko na pe quand même ba pe moi film stable ils ont mabete pasteur papa toboite nazolo baboy papa yo si marabakis na bango mais wana eza ngo kisi ye a ko soutenir bango le rôle batu normal il y a problème te nalingi naloba boy papa yo mutozola nanga oza na mwasi na ona ndako oza na basi libanda 4 ozwi basi libanda osumbeli bango bandako ya bien ba biloko ya bien mwasi na yo na ndako kipaka ye te na bana yeba ke nyonso ozosala libanda wana eza ya pamba mukolo kokufa to mukolo mbongo ekosila basi wana nyonso bakende koluka batu mosusu
avant de répondre total na mboka na biso awa ba musicien ba yembaka batu makasi tala batu nyonso ba musicien ba yemba batu wana bastika la main vide mais ba musicien oyo monaka oyo bazana mbongo moko okondima te pona nini tango azobwaka yo preso en réalité yenda za preso na yo mbongo ko pesa ye opesi ye lelo opesi ye lobi kuna ye mutu azokoma boss nalingi na répondre boy na ba pasteur wana kota na ba communauté na bango na bango tambulo komona ke ba église misusu même ba kitche ezate mais pasteur abimisi mbongo apesi na mati amisi mbongo apesi na kati abimisi mbongo na njangu apesi pourquoi pas okoki ko soutenir batoza na bango te parfois ba journaliste na bango bazalaka même payer te parfois bato bazanzinga même chauffeur na ye azo regretter mbongo 3 mois passé la fouti été mais prophète pardon yo ozolo baboye c'est parce que non nous avons apambolio te oh lelo so nous avons apambolio mbongo comme belé comme l'argent m'embête oh ça m'embête papa na ngai bande ko bweskize nga na koseka na ba question journaliste o muto alukela makambo eza question ya mbongo te eza question ya mbongo te omoni mbongo soki eleki mutu mboka na biso eza na ba souffrance ebele mboka na biso ba quartier eza mingi eza na développer te soko omoni koza na mbongo ebele olingi et donc etondi yo quand même sunga tabatu tomonaka na ba église bato bayaka kolela na makambo ebele avant ya yo kokende na match sunga nanu ba oyo zana bango wana bango nyonso bakoma stable ne wotala makambo libanda soki na pe bapaswa na basengaka mbongo na ba église antika oh prophète Moïse Kakuzi tozana yo awa balobi ba o bakosepela ba o pe bakosepela te bazali pe ebele o bakolanda yo parce que makambo wakoloba et que c'est ça moutenir tout est mais les autres comment on a phénomène moko prophète Moïse Kakuzi na quatre l'église donc comment on va passer ba côté que la batu ba bracelet balobi que ils allaient protection contre ba esprit mabé au moins na ba côté que la batu ba photo na bango ça ndaku et ko benga ba démon pona lokola mosakoli et lokwana ezali inspiration ya malamu to ezali démoniaque. Merci beaucoup. Nakoki koloba ke Yesu atikela biso chenette te Yesu atikela biso eloko ata moko te Yesu atikela biso kaka kombo na ye na kondima basali na nzambe oyo babandaki kopesa oyo bapesaka batu batekelaka batu ba mai oyepa na ye atekeli yo will oyepa na ye apesi yo eloko boye atekeli yo azali oyo abandaki kokende lufu abandaki kende kosomba bacarburant na lufu aye koteka ngo na Kinshasa sikoyo amoni ke makambo wana ikope koti molili ndaye sikoyo na église amoni kopesa ba offrande eza muke akotisi système ya bamilangi ya mai sikoyo mulangi ya mai $20 mulangi ya huile $10 azobimisa babiloko mingi pona nini vision eza nini batu basumba ebele pona mbongo esala nini ekota mais en réalité na makambo na nzambe babiloko wana eza te makambo na nzambe ezali kaka soki ondimi obiki Yesu azobisa Martha alobi nayebisaka yo ata mutu ase akufi soki andimi to ondimi mutu wana kosala nini akozonga na bomoi ngai nazosenga na bana nzamba ya Kinshasa même na poto partout mutu akobeta libaku eloko eza ya mutu eza ya nini yake bapesa yo kombo na Yesu Kristo yango nde kobikisa yo babiloko zosomba wana ekopesa yo lobiko te eloko ekopesa yo lobiko eza Jésus de Nazareth. Mais batumi pe balobara ke nanzela ya babiloko wana pe bakomona pe ba miracle to lobani papa biloko wana ezalaka malamu soki euti directive epai ya Nzambe naza na mutu na banza ke ata na émission koya kuna
bakomona ye azobela sida aye nzambe ayebisi ngai zwa molangi ya mai sambelela yango pesa ye amela akokoma bien nazwi molangi ya mai nasambeli napesi ye ameli ake na hôpital sida esali nini esili omoni ainsi dit l'Éternel elekaka te soki bilembo esali nini esasa alemi te mpe bao baza na droit ya kosalaka badirective wana mingi eza kaka baprofete mpo bango nde bazalaka na bunganga ya nzambe pasteur ye aza wana aza berger pasteur aza berger akokota makambo ya wili ndenge nini me aza ye berger mobateli bapa te pasteur nde moto akendaka suivi pasteur nde motu abatelaka baame je crois que tokosala émission moko ya kotalisa bato différence ya ministère ya prophète ezalaka ndenge nini ya pasteur ezalaka comment donc pasteur aza motu ya badirective te baprophète nde bazalaka bato ya badirective yake nkolo alobi sala boy nkolo alobi kende boy mais pasteur akoloba nkolo ndenge nini me yaza pasteur yaza wana kaka mpona koenseigner bato na kobatela bondimi ya bato. Merci prophète kokima vraiment na nsima ntango bandeko batunaki mwa baquestion ebele balobi pourquoi na kati na église tomonaka kiti ya pasteur ezalaka mingi ye moko likolo na chair soit ye moko afani na point na ye ou bien tomonaka pe pasteur akotaka na nsima ya bato nyonso tout bato nyonso bakoti babengi osambela soki prédication eningi kobanda boye pasteur akoti soki matia donc elingi esila mona abimi moto ya liboso mpo na nini babiloko wana. Merci beaucoup, merci bandeko balandi bozoyoka mituna ngai te ye moto azotuna ngai. Merci beaucoup. Ba réponse na ngai ezali boye nauta koloba na ebandeli yo moto bandaki na ngai émission oyebaki oyo ayesika oyo nalobaki na ebandeli ke pasteur azalaka moto lokola bato nyonso mais loko ememaka différence ezali parce que alati kazaka ya bunzambe kazaka wana ezalaka physiquement te eza spirituellement na bacérémonie nyonso mokonzi azalaka wana quand même nakotela mpe bapasteur na bacérémonie nyonso mokonzi azalaka quand même yake ye nde moto asangisi bato yake ye nde moto asali ke bato quand même basangana elingi koloba te ke moto asangisi bato akoya na 5 heures afandi abandi kozezela bato non akoya quand même na ngonga malamu oyo esengeli akomi pe afandi assiste pe na losambo bande bandeli ti suka mais soki aza pe na mwa contre-temps akoki pe koya na ngonga oyo ezali oyo esasali ke aya mais azuza pe na droit ya kobanda losambo na bato nyonso kiti ya pasteur liboso eza mabe te omoni organisation ya église tokoya kosalela yango émission mpona kotalisa na bato ke mosali na nzambe na kati ya église azalaka ange de l'église bolandanga malamu aza ange ya etonga ange ya etonga akoki kofanda kuna na nsima te ange ya etonga azalaka liboso mpo elongi na ye ntango azotala libota ya nzambe libota ya nzambe ezotala ye libota ya nzambe ezokoma beni na lumière ya nani ya musali ya nzambe. Ce n'est pas aussi mal ya ke bokoti église bokoti kicha pasteur place ngam na fandi eza liboso ya église mais awe za émission ngam na fanda ka wate parfois quand ça na fanda ka OK alors eza koloba ke tango mosali aza liboso aza pona kopesa lumière eza po ala ki sa montre te ala ki sa bilamba te apesa lumière na bana ya nani ya nzambe. Alors soki pe musa nzambe bafandi na bakiti ya liboso basali mabe te eza normal quand même il faut moi différence pe ya koyeba ke baonde bakambi bao bazali
bakakambi te mpo nekende vraiment côté kuna ndeko na nga journaliste nga na banza ke tokozwa ata molai. En tout cas wana ezalaki maloba ya mosala na nzambe le prophète Moïse Kakuji tokomi vraiment na suka ya émission na biso boso na bonzambe bana na nzambe mituna na bino ezali ebele tomoni yango botikala toujours branché partout oyo tolikisaka baémission na bino oyo tokorépondre bino tobobenga na banuméro oyo ezali affiché mpona koyeba baprogramme na biso tokoyebisa bino baprogramme na biso. L'homme de Dieu azali awa numéro ne mpe ezali affiché wana numéro na biso mpe ezali wana bobengi tokoyamba bino mpe tokosolola bapaster bayembi na nkolo basali na nzambe nyonso tu émission na bino yango oyo bosolo na bonzambe. En tout cas l'homme de Dieu liloba suka mpona mokolo na lelo ezali nini liloba suka eza kaka ke naza na bayembi ya makasi papa na biso frère na biso matu tozobanda na ye sikoyo frère na biso bili ya ACK Kalembelembe oyo abetaka boye wana tozobanda na ye kala mingi te awa Tracy baza mwa mingi baser Clarisse baza mwa ebele boya na bondeli yo jour nyonso ozolanda ta jeudi na tongo olandinga yaka na pokwa toluwe to adore nzambe apambola bana ya restauration nyonso place okobeta libaku olandinga yaka papa alobi brebi nyonso okaka mongongo ya père alobi tokutana awa pona makambo nyonso eleka bien. Vraiment je vous aime. Christ pe alingi bino tango kozonga tokutana na mboka lola. Merci. Wana mosala nzambe a clôturer nga pe nazali kopesa bino merci na ndenge bozaki temps na bino ya kolanda émission na bino bosolo na bonzambe bambota na biso ya kokende tout droit et pas ya apôtre Silas Kombo Mama Chitou Kombo na bana commune de fait tobosani te balandi nyonso tu ya émission oyo place nyonso bozwami en tout cas tozali ensemble na bino bobenga biso basali na nzambe bayembi na nkolo tokama bino na émission na bino yango en tout cas botika malamu tukutani à la prochaine. Merci.